Desho Dena TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Desho Dena TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit Desho Denar TV. Merci, Nabao Balandi Desho Denar TV. Sokotangamba Alboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne Desho Denar TV, ota la réalité. Toyena si j'ai moko yakoka moi, maman nabiso abengi na Desho Denar TV. Maman lobi Desho na bengio o lobe la problème nanga. Quel est le problème? Zala branché, na pe ça au détail. Maman na biso abengi alobi boye. Maman lobi Desho nga naza na poto, naza na France en fait. Maman lobi nga naza na France, naza na Paris. Nasalaka moi business nanga na defisaka mbongo na bandeko na biso ya ba Congolais. C'est-à-dire maman a defisaka mbongo na communauté congolaise. Kaka ndenge to sunganaka soki problème ezali, oyepa maman, o defi mbongo, ozongisi na mwandambo ya intérêt, kaka ndenge to benga ngo to lobi Banque Lambert. Maman lobi boye Desho na defisaka batu mbongo mais komaki na moma moko belle-sœur nanga ayela kinga tata moko ayaki ko defa mbongo pa nanga tata wana ayela inga ba influence alobi ke non azalaka na compagnie na ye asalisaka misala veut dire azalaka na mwa ba chantier na ye oyebika bana poto ndenge bazalaka mwa mutabeta ba coup de main na ye à côté azwaka mwa ba contrat mike azana ba chantier na ye basalaka misala. Question ni naela ki pa maman, ayaki pa maman lobi ke non, naza na difficulté ya mbongo. Folaki na futa batu to salara na bango, mais mbongo nanga eza na manka, ezo zanga 500 €. Pesanga 500 €, na futa bandeko to salara na bango, na fin du mois, na kozongisela yo, mbongo na yo. Maman na biso azwi 500 €, apesi papa wana, kaka ndenge ezalaka plus intérêt. Bakomi papa na liste. Après une semaine, papa wana ye lisusu azongi pa maman lobi te ndeko na nga ya mwasi mbongo pesa kinga ekokite nazo manquer encore 500 €. Pesanga 500 € mususu esa lokola 1000 € plus intérêt esa lokola 1250 €. Maman azui 500 € apesi papa. Bakomi papa na kaye 1000 € plus intérêt 1250 €. Question eza likambo kozongisa mbongo nde côté problème eza yango wana. Na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre caractère na biso ba congolais biso nanga na kati. Po soki na lobi olobote mais des choses lo baboy. Bongo yo za congolais te yango na mitiaka nanga na kati. Po soki na mitie libanda okolobake alobi tolobi nanga. Problème eza nini? Yango na fungoli parenthèse pour yo comprendre. Problème eza nini? Oyebi ba Congolais toza na ba problème belé entre nous ba comportement na biso kaka nde yango ezo kabola biso yango ezo zangisa bolingo entre Congolais yango monaka plus na ba chantier ya ba Congolais nyuso ba na ba chantier na poto partout où nous sommes na loba partout côté tozalaka soki Congolais azana moi petite entreprise moko boye moi compagnie ya muke to ba chantier moko boye asalisaka misala akozwa bande kone ba Congolais po ba ya kosala na ye mais pour na kopesa bango mbongo il faut ka problème ebima. Boko travailler bien parce que nga na ebi mundele tanga zwaka contrat na mutu soki komi les 30 ba pesi yo mbongo contrat mais bandeko na biso po ba futa bandeko o basala kana bango toujours ba problème ezalaka mais même ta yo mbongo contrat ba pesi yo ko futa bandeko no esika bosali musala olingi ko futa bango te. Plupart des cas c'est comme ça entre Congolais. Ya nga na lobaka Congolais soko zangi mukanda au lieu que nous sala pas ndeko no Congolais pour lobi bo tomber na ba problème ya mieku tu vanda na ndako fanda na yo na ndako au lieu que nous sala pas ndeko no Congolais pour lobi bo tomber na ba problème et surtout que soka sa yebi ndenga zubino na boana mikanda te a ko manipuler yo tinati pour yebi siko meme ezate à moins que nous sala pas Congolais yo poza na mukanda pour soko akeno likolo bo kebino nyo su likolo ti côté bo kosuka bo sukeli. C'est important, mais ce que vous avez mukanda yaya, ça sert à rien. Ok, nous sala pas ndeko no Congolais. Pour souka nango, ba sumba na nganda ko sumbelo ka na nganda.
Na kangi parenthèse tozongi na sujet. Papa ya defimbon. Ba pesi totalité à 1000 euros plus intérêt 1250 euros à remettre. Maman lobi na yeba ki na sima ya belle-sœur nanga mutalaki sa inga tata wana. Tata wana bazaki na porte d'Italie. Bazaki na porte d'Italie na Paris, bato a Paris ba ebelo na zoloba. Ba yekolongwa na ndako ya banda ko vanda. A changer adresse ake koto mususu, mais avant ba changer adresse, maman akomi ko benga ye pona kozongisa mbongo ya histoire na histoire. Maman kaka soka bengi ye nazobela. Nazalaki hospitalisé. Nazobela, nazalaki hospitalisé. Sur 1250 euros, azongiseli maman kaka 250 euros. Aya lobi, zoano 250 euros ya intérêt. Comme ça, 1000 na yo, na kozongiselo sima. Oui, bah escroc boza na mawate, hein. Moi na mwasi. Azo débrier vie, moi na mwasi. Apesi yombon wana na sima ya connaissance a belle-sœur na ye. Prani batumsu boninga ko garder confiance te. Bolingi ko abuser partout. Baromemo ba koti na famille bato abuser. Baromemo ba pesi yo connaissance na esika mo boy abuser. Tango ine esika mo boy ba présenter yo yaya. Ba salisi yo ko zo connaissance o banda ko ya ko zo moi ba crédit ndengo lingeli ko garder conscience wana en fait. Oko garder confiance wana te. Congolais côté nyonso ba memaka Congolais faut bebisa. Congolais kolo sumbela. Congolais sumbela na sumbela. Et si comme on te Congolais a kenda pe abongisi. Ezo ça la bien te. Ezo ça la passe. C'est regrettable. Maman lobi tanga zaki non na adresse à liboso côté na ebela ki. Maman lobi nga na mwana mwasi papa Desho. Pourquoi na ko kendo landa ka emiko nyonso na ndaku na ye? Ce n'est pas digne. Yaza mobile. Pona ko ya kozwa mbongo ayaki. Mais po aya kozongisa mbongo yende ifo ya. Ngana ko bandoke landa ite ngana mwana mwasi na kendo kota na banda kwa bana mibali. Pona ye moko garçon ango papa ango banda ko vanda na ndako bafutela ka pena baninga bavanda par 3. Sadi bafutela kana batata mususu misatu na ndako wana binga na mwana mwasi. Na okelande na ndako kwa bana mibali ndenge nini? C'est-à-dire par conscience ndenge ya ki kozwa mbongo ezo senga peke no aya azongisa mbongo akobengeka na telefone boye nazaki hospitalisé akobengeka na telefone boye nazaki kobela yaya tango yaka kozwa mbongo bato bela kate tango yaki kozwa mbongo bato zaki hospitalisé te tango kozongisa mbongo bato komi hospitalisation ya tous les jours tango kozongisa mbongo bato komi ko tomber malade tous les jours nyonso wana nini escroquerie. Et également, quand on a dit cela, maman dengue a bêti muto aboye. Même na compagnie, na chantier, na indenga sala ranabat. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que ce qu'on t'a dit solo, mbongo ayeko defa po apesa mutu basala rana ye mbongo ekoka kite. Est-ce que mbongo ba pesa ki na contrat ekoka kite po futa bat? Ça veut dire yango mo na fungola ki parenthèse on a pour comprendre que ko sala na congolais. Que ozangi mukanda o kendo sala dans les noirs, pande kono congolais ya perte à pamba. Vanda na ndako. Mieux à la chômeur, vanda na yo na ndako. Pas chez congolais. Okoyoka pasi ya pamba boko bebana amitié kokufa connaissance kokufa. Po ozala bien na congolais, ko sala pas congolais te ndima ozala chômeur. À moins que ozala na mukanda, yo na boza na mukanda bo soke yindi bo memani likolo kote nyonso bosuka, bosukeli. Rien que la vérité ya toyebani, congolais ndoki ya congolais. Maman lobi de show tokobenga eboye na kobenga eboye nazobela oki kobengi appareil leli ayambaka te soka ye kobengo na sima ote nazaki hospitalisé pona nini escroquerie ya boye pona nini kimotema mabe ya boye. Bref aye kolongwa na adresse oyo azaki nango liboso achange adresse ake na adresse mususu alongwe na porte d'Italie ake na adresse mususu quelque part toujours na Paris. Maman lobi na kozwa belle-sœur nanga mutalakisa kingaye. Toke na adresse wana iska balakisa ki biso. Oko sonner na porte, o sonner, muto akofungo la porte azate. Mwa pe akokota ezate ko benga na téléphone ayambaka te. Maman lobi ezo kendo kokisa 2 ans. Bazo kendo kokisa 2 ans. Likolo a 1250 euros 2 ans. Maman lobi de show na benga ina ebisi eboy loko opesa nga 250 olobi na zwango na compte ya intérêt otikala ina 1000 euros
papa ko zongisi ko pesa nga sous intérêt te zongisi nga ka 1000 euros na nga intérêt ko ya na mai loko pesa kinga 250 euros yaka o baksela nga 750 euros et ça la 1000 euros oyo nga na pesa ki yo intérêt ko pesa lisusu te ti lelo c'est-à-dire pour na 750 euros au kimi 750 euros mais en même temps ça moto za na ba chantier. Quelle mauvaise foi. Quel mutema mabe. Mutema mabe ya ndenge nini oza na ba chantier o ezo sala. Yango na biso ke batabwe même na ba chantier wana za na ba problème na ba congolais. Azana ba problème na bato asala na ba on chantier. Yoka congolais ka nda détruire ka vie ndeko na ye congolais. Muta ko détruire yoka ka congolais. Et ça bien te maman lobby des shows na évité du fait que na lobby trop na bengie trop yango na pesi au sujet nanga lobela ngo bandeko bayoka pona nini biso tolingani te pona nini tobomanaka kaka entre biso pona nini tolingi to salisa na te oko salisa batu suka kaka ba problème oko salisa batu suka kaka ba problème maman mbongo wana pesi eza mbongo ebele après ndeko maman pesi mbongo ebele 1000 euros c'est énorme ozongisi 250 etikali 700 euros c'est énorme yaya na poto ezana batu ba osala musala ya 1 mois pour 700 euros même moins bazali mais comment okoki ezwa mbongo wa maman comment okoki okende ko escroquer maman 750 euros 750 euros escroquer yango mo ngalo ba poto ango ya to vanda mo be calme bato bayaka poto kala bakosaka makambo ebele vérité ezalaka te nzoka na poto yaya pasi pe ezali nzoka na poto kozanga pe ezali po bambongo neti ya ba 700 euros oza na poto okimi mutu po na 700 euros oza penda conscient oyaki kozwa mbongo ya bato 700 euros okimi téléphone oyambaka te bakoya kosone na porte ndako bakosone parce que au moins na minute amemisi même mutu ayaki na ye problème belle sœur akomi na problème po belle sœur mutu ayaki na tata wana. Donc, belle sœur, il faut que vous manaka nyon so boke luka tata wana ko koma na porte, bo sonner ti bo lembi, muta ko fongo la porte. Azate. Maman lobi des choses to ke na 2 ans. Maman lobi des choses to ke na 2 ans sans suite na lembi ko senga embongo wana. Na lembi ko senga embongo wana yango na ye ko yebisa yo, lobela ngo na ba chaîne, bande ko ba mona côté nini mutema mabe zo kota entre congolais. C'est-à-dire, biso moko tozo sala ke tozo semer toujours la mauvaise foi entre Congolais. Pourtant, bo sala biloko abwe, bo bebisaka mitema bato, bozo continuer ko bebisa mitema bato. Ezo sala bien te. Moi na moi si azo débrier, moi si. Azo defsa bino mibali mbongo, azo defsa biso mibali mbongo. Ozu mbongo ya mama libela. Ok na banzi soki zaki mbongo mwana mobali. Na ndimita nga akima na ngonde nga akimi wana po biso pe mibali ya porte ate efunga mate na ofungola ngo na ofungola na okota kotoza tu vois mais maman lobi naza mwasi na roke elanda na ba milia mibali te mesali pasi po mbongo na nga 2 ans ake na mbongo abate esali mawa pasi na soni ya to changer to linga na muta déficit zongisa ndenge apesa kiyo to respectera maloba tozana bamboka mindele mais intégration ezate car tozara na poto mais intégration changement de mentalité ezate esali mawa pasi na soni mama na biso aleli alobi des choses belela tantôt koki koyoka na sima ba émission et ko sala esoni azong selanga mbongo nanga voilà problème à maman azolela kombote mais eza bien te to lingana entre nous et ko sala bien benga des choses Denar TV pesa biso ba sujet ya bien tolo belango oye komelio e komela ba misuste tia cloche de notification quand au moins na chewana tia yo pesa toujours ngonga na yo faut na des signes de vibration ya onde to benga cloche de notification c'est-à-dire activer ngonga soki na koti yo po koti au participer na émission et ko sala bien toleki na annonce tozana annonce tozana annonce na biso na zana maman na biso 35 ans d'âge maman zana France Lyon azana besoin mobile ya bien ba kumbela na ye alingi âge 38 ans 46 ans limite âge ya mobile na zana maman na biso mususu 42 ans d'âge maman zana besoin mobile ya bien ba kumbela na ye Irlande so zana Irlande benga maman zana mwana moko
azana besoin mobali ya bien bakumbela na ye mobali azalaka mobali mobali zalaka mobali avec sens de responsabilité et kosala bien alingi mobali à 45 ans à 52 ans d'âge. Voilà. Nazana maman na biso mususu, nana maman na biso mususu 52 ans d'âge, maman zana Dallas. Maman zana Dallas 52 ans d'âge, maman zana bana mibale. Azana besoin mobali responsable masangate cigarette té. Âge limite à mobali 52 ans d'âge, benga des choses de na activité pe sa coordonner na kuzo. Nazana maman na biso mususu azana 60 ans d'âge. Maman a besoin de mobile responsable. Limite d'âge 65 ans, azana besoin ya mobile ya bien, bakumbela naye, tina mikolo nzambe ya kosuki sabango. Tozana maman na biso mususu azana 32 ans d'âge. Maman azana 32 ans d'âge, abalate abotate. Azoluka mobile ya bien, bakumbela naye. Maman lobi boy. Okoza mobile obota, mais mwana moko. Pas plus de 2 enfants. Non, kobengate. Alobi boye mobali azala responsable mobali ayebi nzambe sérieux azala starte kozala starte onga na star petite non biso to a besoin ba starte maman a besoin starte benga ba peso ba détail maman na kuzu et kosala bien voilà auto zala ki nango comme annonce yango wana benga des choses de Nar TV pesa ba sujet bien car ndenge na lobi pesa biso sujet Tolo Belango, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows de Nar TV à la réalité. Aimez, commentez votre émission. Et Zala qui a binon humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, émission Zakoya. Ciao.